Kimia pengolu na yo ndeko zali kolanda video oyo lelo nzambe ya pesi nzela iso surtout partager liloba moko ya mutuya na bongo ya mboyeti to lekana mama ya likambo na kosenga na bino to sambela elongo ya we nzambe to pesi yo merci pour na ngongo oyo pesi biso ya kopartager liloba na yo tikete molimo na ekamba biso e bandeki no suka pe nyonso moini satane za mosika na biso na kombo na Yesu Kristo amen. Bandeko balinga milelo to koloba likolo ya ba conflit pendenge nini esengeli ko résoudre to ko faire face na ba conflit ko éviter yango na bongo to ko umela tete okende kotanga na mukanda 1 Samuel chapitre 30 mobimba na yango depuis premier verset kino 31e verset mais lokola tozali na ngonga muke na bongo na kosenga na yo to kotanga te me na ko limbola na ko expliquer histoire ndenge likaki pe na suka na kopesa ndimbola kolandisa histoire wana interprétation ya histoire wana ezali nini na bongo ndeko na ngai na 1 Samuel chapitre 30 verset 1 31 elobi boye mokolo moko David tango ye azali kokima bitumba kokima Saül abande koluka boma mpo na jalousie na sima na ye bato bakimaki mpe na ye bazalaki na 400 militaires oyo bazali kolanda ye na sima azalaki mpe na basi na mibale akimaki na bango na bana bakomaki na mboka moko bo Tiklag basinstallaki bavandaki wana na basi na mibale na bana na basoda na ye wana nyonso 400 et puis na mabota na bango ekomaki mokolo moko bo David asaki mobembo asaki déplacement ye na basoda na ye na retour ntango bazongi bakuti bato moko bayaki wana bamalesite bapie mboka bakangi mpe bazwi na boumbu pasi na ye mibale na bana na biloko nyonso ezalaki wana na mabota ya basoda na ye bakendaki na yango bapie mboka wana Tiklag. Alors David azwi basoda na ye kama na minei oyo babengi 400 militaires abito banda tolanda bato wana ntango balandi bango bakomi na nzela basoda 200 balembaki babite biso tokokoba kolanda te tolembi totikali awa tobatela mpe bibundeli biloko mosusu 200 mosusu batelemi bazwi makasi balandi bandeko wana bato wana ya bamalesite bayaki kopie mboka na bango mpe bazwaki bato na bango na boumbu basi na bango bana na bango bakendaki bakutana na bango babundi na bango babomi bango balongi bango mpe récupérer basi ya David mibale bana mabota ya basoda wana mpe bazwiki biloko mosusu babotolaki biloko mosusu ntango balongaki bitumba bazongi nango ntango bazongi bakutana na ndeko 200 basoda oyo kokaki kokoba mobembo wana te ya kokende kobunda alors babi ntango ekomi kokabola biloko oyo bango bazwaki kuna na bitumba bisika balongaki bitumba bandeko basoda wana oyo bakendaki balongaki bitumba na 200 babite bao bakimaki bitumba batikaki na nzela tokokabola na bango ndenge moko te mais David atayabi te likambo wana tokoexplike bato ndenge nini bato bakondima biso te ezala nzambe na miso ya nzambe akosepela na biso te esenge tokabola biloko ndenge moko ezala bao bakendaki bitumba oyo balembaki na nzela batikalaki tokabola ndenge moko mpe ezali likambo esalamaki bakabolaki biloko ndenge moko na bao batikalaki na bao mosusu bazalaki zingazinga na bamboka mike David akendaki akaboli bango biloko wana bazwaki kuna na bitumba balongaki mpe Bible elobi ete etikaki mobeko ekomaki mobeko na Israel ya kopartage biloko ndenge moko eza bo bakendaki bitumba oyo bakendaki te etikaki mobeko lelo oyo conflit ezali kopotana kobenda na kati na bato mibale to famille mibale to bikolo mibale to mpe batribu mibale to baethnie mibale yango nde tozobenga conflit kobenda na kati na bato mais conflit wana eyaka ndenge nini mingi eyaka na kozanga kosala partage équitable nde babengi na France kokabwa biloko na bato ndenge elongo bani David ayebaki secret oyo lelo to moto nyonso asengaka nzambe esala na nga ndenge osaki na David longisanga bitumba ndenge olongisaki David liboso ya Goliath
Mais David wana biso pe tolinga nzambe benga asana biso kwa David ça pas benga biso ninga benga David l'homme selon son cœur moto kolansa motema nae secret ne zaini tala secret nae azaki motema lokoso te azaki ko kabula o nzambe azaki ko pesa ye ndenge moko na ba mususu ata bo bazaki basali effort ndenge moko te babundi loko ya été ba souffrir loko ya été mais ça ko kabwa ndenge moko na bango na ndakiso to moni yawo David yango wana te moni secret na nzambe bengaki moto kolansa motema na ye pe moto akokokisa baposa na nyonso tala secret David lelo mingi baza kokabwana ba conflit za ko uta pona partage za bien te komona batie moto batomboli mokonzi akuzali ko tia kaka pembe na ye kopesa avantage na bato bazali ya tribu na ye bato bazali baninga na ye bato bazali ekolo moko na ye biloko ande ezali kotia bokabwa na kati na bato ezali kopesa ba conflit ne na kati na bato metala Yesu soki otangi kuna na Jean chapitre 6 mbima na omona histoire Yesu avandaki atei bato mo bayaki pembe na ba Yuda tout ça bayaki atei ba omba mikomi sato amoni ki ete balembi na banzala habite bakozonga bote bisi bayiko lukela bango biloko kolia bayikoli babia mwana moko azawa na mapa mbisi mukebo na bo Yesu suka na histoire a multiplier mapa na mbisi abibo vandisa bango Yesu tango apesaki bango biloko aponaki bato tribu na ete biso nyonso toyebi ete Yesu azali moto ya tribu ya Juda na nzela kolandisa na nzela ya Joseph papa na ye azalaki moto ya tribu ya Juda babando bengi lion de la tribu de Juda mais alobaki te ke botiaka bato ya Juda wana nde kopesa bango mbisi na mapa Yesu azwaki pe na bayiko na azwaki bayiko zomi na mibale 12 na elembo to na symbole il y a 12 tribus à Israël donc toutes les tribus confondues azwaki te ke non o zamoye ko nanga il faut azaka moto tribu na biso ou bien bato to ba kolesa ba mapa na biso afulukisa ki ani faut azaka bato tribu na Juda non bango nyonso apesaki bango ndenge moko babi ke 5000 personnes sans compter basi na bana ozomo apesaki bato na nyonso biloko ndenge moko biloko wana ya kokabola malamu te opesa oyo koleka mwana oyo koleka ba mususu nde ezobota conflit poison za kokota même na kati na ba société ozopesa avantage ba mission de servir yo mokonzi na moto wazali ya tribu na yo to pe moto moko azali ko soutenir yo ba idée na yo ba nini nyonso kopesa ba avantage be ba mission de service ba makambo ebele kofuta ye malamu kopesa ba prime koleka ba mususu eza kobota jalousie ba poison za kokota na ba société na église na kati na mabota jalousie koti conflit source ya conflit yango wana kozanga ko partager biloko ndenge longobani biloko wana nde komona bitumba ezo kokota na mabikolo tout ça o bakomi batomboki bakomi ba rebelle pona ba conflit ezo kota particulièrement ba partage ko kabola biloko esengi tout ça la keba tout ça la attention makasi na makambo oyo ba conflit oyo pona ko éviter yango il faut ko kabola biloko ndenge sengeli na bongo nzambe akozana na biso na bongo nyonso ezali wana liboso na bino adresse église rendez-vous pas biso ezali ofele liteo eteyamaki na pasteur André Mbweshi mo kambi na ngai pasteur na ngai ateyaki yango na français nde biso meme bino yango na lingala tikete nzambe apambola bino na mabota na bino tomonani mbala ya nsima